Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Bonjour, bonsoir, puisque notre émission Oyo comme les Bino, émission Oyo est présentée par Yabino Prince Luamba Obo Pesana Komo et à l'original émission Vivre pour les autres, émission Oyo Toyamela Bino Baka Ebele Oyo Bino Bato Poto Kuna Bossé Pena émission Oyo Pe Bosungaka Bango vraiment vraiment passé émission Oyo Yoyamela Bino Ndeko tous années na plateau beaucoup découvrir ensemble là. Bisso, vraiment, bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko journaliste. Comment on a la Comment on a Hendrix Tessani. Hendrix Tessani. Tous en Ndeko Hendrix Kessanga. Kessana. Kessania. Hendrix Kessani. Bomoni Kane Azanango. Azan Ndeko Nabiso. Tomona qui passe sur Azanango, ils ont vraiment temps et vous mettez moi mingi et on tombe tout ça l'émission tout soit na bateau ya mawa oba meka ko sungaye tout monde ba basomba ba costume ya cher ba basomba ba makoto ya cher ba tout ba sala ba ambiance ba dépenser na ndenge vraiment place ya ko bois kambongo awa oyo nzambe akopambola yo akopambola libota na akopambola famille na olio bois karambongo par-ci par-là tout en ndeko awa ndeko bato bazotala yo partout dans le monde na chaîne na biso oyo BioNews Télévision yana zo senga bo s'abonner massivement na BioNews Télévision problème oyo komela ki o ndenge nini ti evindi bo problème oyo ngapena bande komi boete parce que bande nga muke dola li kwanza ka ndenge muta kwanza sima pota muke kaka mais na mona ba bande ko komi ko evoluer o sa mo masse mo muke ne kenda na nguti na campus na clinique universitaire kuna batala ki ba salinga échographie na radio ba mona masse mo za na kati mais singa ba sala scanner na moma na zaki na mbongo te na fandi leki temps na fandi pe ndengana poto ko mepe ko evoluer tindenge nzamba sala ki grâce na okutana na bande ko na oya BioNews Télévision bonda mire ko edenga ndebe de sala na monge mission bande ko musu ba mire ko sunga mo muke yangi fasitenga na sala scanner na sala scanner ko scanner possiblement na scanner e o senga ke non bosofo nenge docteur na tele senga bosofo na pesa na $400 asala nga biopsie ndi akolongola musuni ndambu batina labo oui, parce que pour toi, il faut opérer, on peut opérer en côté. $400 on a moi on a pété. Pour habituer saline de on a c'est attends un tambour dans le monde, c'est un basal boson de on a après des semaines on les canaux chirurgiques. Mais abi chirurgique ça $4,000 à part $4,000 faut ba kisi ba makamuso mike. Dans tout cas dans un logo te donne suka kana scanner de on a biopsie on peut na saline noter et donc na ça na position parce que ma coquille est zatée. C'est là non on peut s'appeler $400 pour ba saloni $400 on a payé pena noté oui on fait la biopsie nan pena sala ngoté parce que ça ma kokité il faut $400 ba faire une biopsie après si ko ndé na ko esenga $4,000 ya opération de docteur lobana ngai bon na suka ka wana et là au moins tu as ça qu'on a position ça fait combien de temps et ça ba mois ou ba mbolo comment. Bon, ce qui n'a le bina le ndenge dirait problème oyo, ce n'a bina ba ndenge zala ki mukie, qui ne le lo zata ba 3 ans. Ba 3 ans, on prend ndenge zala mukie, na ndenge komi le lo boy dans le souffrir mingi. Famille bazolo banine pour famille zali, famille bazolo banine ba possibilité zate, ba moyen zate. Famille zali mais possibilité zate, papa kufa totika na maman, mais possibilité zate. Muta ko tele mapena ko sunga na famille azate. Vous en a moi si na na mwasi buzanenda kumoko tutanda kumote pour nini si tu tka ba konso o nde sala ke no to kuma ye ngambu ngaza na ngam na mitu ngana za pa gantia na fane pa gantia parce que autre mo c'est parce que non sala peti na te karaté lo mote na vivre ndendo na za na pa gantia na mata o kino nzamba ko sunga ngai soki na zui santé malamu ndi peut-être na ko luka makamu susu c'est boboti ne be bana mwasi ti na za ka nje na mwana moko non, non. C'est la motion.
Ok, malembe tozo so la mom kina suite ayena mwasi na ndako mais suite ya makambo yo mwasi azui akenae asundoli nae mobali yango tolingana pour le meilleur et pour le pire ne babaka to bana pour le meilleur et pour le pire mais na moment oyo moi ça zasuté moi ça kenda nae pour kokina ko vivre sous na mobile était na ba condition oyo sikoyo ndeko nanga. Bon, par rapport à la démarche, au salaki, bateau, ya poto, babenga kiyo, bando sunga mamke, mais moi ils a quitté au Congo, ça t'a 400 pour bailler banano. Ningo lobi wana, pour docteur le bec na $400 wana, ndé ba okata musuni ndambu, ba oye bandenge nini à partir musuni wana, ceux qui essaient ngaba opérer yo, to ba opérer yo te. Mais 400 epesa matende ni ozo bika ke faut ba opérer yo. Il faut pas payer parce que le docteur pour ça qui vient. Abi na étape où on est allé libérer na kena poto ba opérer on a nous boité. Na mael oya monnaie na yé ka senga fa kata na musina muke ba sali on a labo de labo après ça on préciser bien ndenge ba ko sala l'opération parce que après na côté à mabe ba vene le ki wana ndenge ils allaient pas parce que elle on même radon nga l'accès ba vene za mingi. On éviter mael docteur za ngaité. Ndenge ya komonela mais opération et salam ba pansement zo so ba poto landela ba pansement na sala ka ngamo na ndako ningo tu ninga likambo ya soki na kenda ko hospital pona pansement mbongo ke no hospital na zana ngote pansement sala ka ngamo msina sombi mo alcool iodé na tongo na longoli banda ngonyoso na sali pansement tina zi bandi mususu na zongi sipo boy kotika po muta komona nga ko supporter ngote donc izaka position parce que na ke no pitela sana nga pansement mbongo na ndo zula ngwapi na fani na zula ngwapi na sala ka nga moko na mwa mukeba ndeko oya il y a le bien net universel ne ba ngo sunga nga mwa mukia mu ya mwa nsta somba ba bandi ndenge na ko bamba mwana ni na pota bo parce que zonyo ko langa mingi ya ko bimisa musisa mona CA musisa ki alikolo no sala ba pansement mo musisa mo ko ikatanaka musisa mo ko utaka boye ikatana kisiko ndambo ane longwa ndambo ana ezonga tina kati abimanga sala kanga bandi so bimisa ka bato fina na mafuta fina moni vimba susu la musisa sa kinga côté vimbi li susu vimbi suti côté donc ngama li za musisa que là ça ngata pongo tala na butu vimbi wapi na vimbi li susu côté aussi so vimbi ga musisa ndenge salanga nyina kangi boye musisa de vimba ti na etoboka e mo misama kila e mona wapi so etondi boye watu etondi na tsaka watu mususu si ko vimba ngali susu bomo na bilili ndenge vimbi sina na musisa sa kingo oyo donc passe moyete kolia na ngasona lia eloko ozaki ekitra ngongo malambo e la ba mai to bilo ka ya pamba fufu to kwanga bo ikita malamu te parce que pasi akokate kola na buna lala na pasi wala ndeni wala na position ni pose bandi douleur kangi mutu mobimba isionyo so boye donc moi été donc on bika vraiment na pasi merci balanyoso bozo landa émission na biso oyo ezara toujours na Bio News télévision mais vous savez qu'il peut y émission pour attaquer une émission sur ça qui na ma chaîne différente basunga ki ote ba meka ko sunga ote bon chaîne ali boso na sala ka émission eza chaîne oyo ba bengi planète sola bien bakata ngosuki PSB TV net ko nango ba bengi soki na kombo roi kundi les journalistes ne tokutana na ye après pas proposant to ça na émission to kenda bina zo suite mon émission na te na zo suite te comme na benga ye bazolo bananga nini ye amiga ko aider ngai émission mais ça qui aussi va benga to ba benga te conseiller te vous avez na ba datinelo ba mbongo te pour l'émission bon na ba wana boso ndako zo $150 na zui et sunga ka olera ba ko saka ba pansement wa kuna sel pe scanner te to pona sala scanner za mbongo nde to émission salina ndeko na ngai Daniel Lebika ya bien-être universel ya Bio News télévision wande na zimo makoki pepesinga makoki na kosala mwa scanner na olongwa lende kwa na roi kunji to kana ngine malamu te na vandi na ngapeka na oso kutana journaliste moko autaka pe susu na chaîne wana ya roi kunji kombo na Mirai Muteba
mais tu connais na ipen abina ke émission on a sala ki na roi kunzi bato apesa ba mbongo ebele na boka roi kunzi mais pas na ngai komati abi ye to sa na émission ati jour ta ko benga ngai pour ano sa na chaîne moya bato so ye mkolo chaîne on a komba za na poto mkolo chaîne on a tani kombo roi kunzi za na poto so à partir ya poto ne ba pesa ke ba mbongo bato apesa ba mbongo kuna msupenda ko na bureau ne eza awa bato anda ko zwango mwana ngelote kito sana mira na bike yi awsa na chaîne moïse batu Senzela TV mais a Rolex pe mi na ngai boy po batu basu a côté na chaîne na et monsieur Salama mais na mona ata 50 francs atelote o pesa numéro tene ba émission na pesa na numéro na pesa na oya roi kunzi mais mira wana aboya na pesa numéro kata ya mira rango mira pa boya pesa numéro mira na aboya na pesa numéro vraiment bandeko botala biso exactement ma vraiment bandeko oyo to sara msala oyo mtuna eta oyo vraiment eza logique te azo luka lisungi apesi numéro pourquoi boluka bokata numéro wana pe ndeko journaliste socio c'est une émission oboyi apesa numéro so boyi apesa numéro par rapport ya nini pour bato babenga na numéro oyo eza affiché na émission na télévision pour mbongo yaka pour vraiment to yeba auto salaka na ser mukilo futama na ser mukilo photo sunganaka vraiment eza passé l'émission mokene na suka orosenga nini na bandeko oyo baotala bino maintenant tunia okutana kina Texas waza président na bino Texas tukutana te to sala moso abenga tukutana alobara nini kandengwana alobara yepa za na possibilité te aze la gouvernement fanda ndeka oza possibilité o apesa ngali sungi bota ke na hôpital pour sala mata kabela nsuma 1000 francs pour na ko bomba te kabela kabela 1000 francs ba 1000 francs so ofutaka ta transport wa kabela nga ya mwana ozo pena mbongo to yema ke na hôpital bo et ça mana no pas parce que abi ke yepa zo le makambo zo simba te ndengwana. Ok, vraiment, tout ce qu'on a vu, nous avons avant la difficulté, même Yagolia, moi, si à Kimaye, Azovi, fan n'est pas à grande sernaye, avant la condition, moi, il y a un vraiment bien té, beau sunga de konabisu et vous avez bien soutenu bateau bazar la poto, na osenga. Na maman la biso Denise Tshisekedi au hasard première dame a vraiment ils a bien na kosunga même na bato baotala oya mao dans le gouvernement maman la biso Amida et vous avez vraiment bien les sous pour osunga na bo sanité maman Olive Lembe Kabilana initiative plus na OLK oye mesana kosunga na moni bon maman Angèle Kanam na moni bon papa Dani na moni bon chef Kitenge papa Kitenge na moni ba major Guillaume na moni bato belé oyo baza autour ya maman Olive venabso Damien Dimonekene général Trésor Kapango na moni bon Deo Mwanda na moni bon Nes kusakusa oza ndeko na yo Nes kusakusa oyo aza ndeko na yo ozala bien ce que moni vidéo oyo ya romeka ko luka ko sunga et ozala vraiment bien mandeko na tangi na batangi te bandeko za libanda tomeka osunga vraiment maman Denise Tshisekedi ba maman Amida bomeka kosunga maman la biso Olive Lembe Kabila o atika ka vraiment mambote et surtout na initiative ne ONG OLK Kabila vraiment maman Angèle Kanam papa Dani papa Kitenge ba tout na tangi papa Damien Dimonekene bomeka vraiment kosunga vous avez bien maman vraiment tout c'est vraiment au sunga vraiment ndeko na biso oyo vraiment azana problème vraiment batu ya poto oyamawa batu ya poto oyamawa akopesa numéro na ye moko pe numéro ngo bo mona ngo ba kata ngote bo joye moko direct bo joye mo direct akopesa numéro na ye moko est-ce que repesa numéro non pe console opesa yo ba opesa numéro mutasinde yo po batu ya poto pe bazo luka mutatindelo 100 luko ben bomba pe 100 wana mutatindelo pe moi 200 luko kobulia ya ngote po ozana moyen te ya koluka $400
banini yo du coup boy mo pa mona na mutema malamba so tindelo $400 pour to boy ele kalanzela na biso ele kalanzela na yo moko ele kalanzela na biso ba kontu oyo ba mona ba robenga tomso ba robenga pena numéro ya BioNews ba robenga pena numéro na ngai et tout suite au memi yo kuna ba luka ba sunga yo mais ba tu ya poto to boy ko zwa numéro na biso to pesa na bata poto ba pesa ra numéro no mo na WhatsApp tout ça faut tout le temps connecté 24/6 tina butu faut zana batu ya États-Unis batu ya partout bien répéter na ba heure tardif tout ça pesa numéro na nga plus 243 89 16 47 244 plus 243 89 16 47 244. Ok, j'espère que vous avez numéro plus 243 89 16 47 244 89 16 47 244 plus 243 89 16 47 244. On a un numéro na yemoko beaucoup joie yemo besoin ngaité besoin Daniel Bikate besoin yemo vraiment émission et comme vraiment na suka moi le ba suka ko par rapport à émission na bato pe ba otala yo bo ile ba suka na ko le bezara ke bandeko en tout cas bo sunga ngai nde bo ki ndeko na nga jeunesse asi ko loba le na pe na passe so mo na même lisi oyo le tema ba problème le kimi na kati donc lisi oyo ko et comme déjà infecté lisi oyo comme ko bimisa ba pi c'est ça il est ça pi so na bi ko ndeko zo ko mona yango bozo mona yango ta ndenge sali donc na tamba ba pe musha so na longola kutende bo ka ndengo et comme ko bimisa ba pi so na na butu etondi nyonso ba pi ka inga ko to nyonso OK si ndenge mo ezabo donc ils ont dérangeant makasi donc bandeko pena bu ko sunga ngai bandeko mitema mana bi ke boze belé bo sunga ngai ndenge ndeko tamé mamo livre ngana mona ba action na ebelé ndenge sunga ba tu mususu ndenge ozo aider ba te belé ba to bibembozo kunda ba batama de ozo aider mama ko tika ngai te na mama Denise ti sekedi na za mwana yo na bi ke yondo za mama na biso numéro 1 na mboka bo sunga ngai bande connaissa ma autorité waza mutema ma akwa ko sunga ngai parce que na ko ki susuté pas c'est le kimingi on ko ko lo banya kwana. OK, ça va, merci vraiment. Merci et monsieur comme na sukana si bomoni aleli bo sungae c'est surtout na moi boy bien bango na moi boy bakoka vraiment ko to tie mais surtout na ndenge pe ni na ngwesali na moi boy ko tambola vraiment passé au sungae nzamba ko pambola bino vraiment mama ni mama merci vraiment et vous avez bien comment ce bosongi ndeko na biso émission na suka vraiment merci na batutu o bato ki tan kolanda émission oyo vous allez vraiment bien ce bosongi bon continuer toujours ko s'abonner massivement na BioNews télévision et vous allez vraiment bien merci l'équipe technique mobimba na pesi nombote merci na balandi nyon surtout au balandi émission oyo ba abonner tout ya BioNews télévision to pesi nombote tout le monde na prochaine émission bye.